breaking news, basango ya Congo, na banda kuna bino, ezali bongo spécialité ya Proverbe 30-30, mo palanganisi ya sango malamu, le pasteur de la diaspora André Kiamongalema, na Manchester, na England. Donc là, chaque samedi, nous avons un retour de la semaine. Retour de la semaine, ezali ba information, ya mo kuse, na breaking news, oyo, messager Proverbe 30-30, Didier Forme, pasteur de la diaspora, ayara na banda kuna bino kopesa bino basango Congo. Na basango Congo, et là on y toko retenir le 30 juin. Est-ce que depuis 1960 le lot, toujours indépendance, est-ce que toko ko fêter le 30 juin? Nana ko yebisa bino ke toko ki jamais ko fêter le 30 juin parce que na hymne national na biso tozali bongo na serment, tozo ba ki toko rendre mboka na biso plus grand et toko changer ba donner pe toko léguer na bana na biso un pays prospère. Nangonga oyo mboka na biso eza sous l'occupation avec des groupes aba criminels comme Bakonzi toko ko fêter le 30 juin té. Ezali bongo dans sala bongo appel na congolais nyo surtout sika zali na couche nyo surtout politique pe couche nyo surtout la société to ele maloko la motomoko to luka ko récupérer mboka na biso. Ce qui le Kabila les criminels azo traîner azo continuer aux la président parce que ba couche nyo surtout ezali corrompu. Ba politiciens ba corrompu, ba pasteur n'en parlons pas la plupart, ba pasteur a solo ba ali, ba pasteur a solo ba ali. O ba oba nzambe ali mais la plupart ba gege ba teka nzoto ba teka esprit pona ko boma pona ko détruire baza ba sai na nzambe lokuta et toke na ba classe sociale nyo surtout ba étudiant toke na ba classe politique to mona IDPS to mona MLC to mona Palou ba parti wana nyo surtout eza ba parti oyo ezali bongo inféodé na Kabila corrompu jusqu'au mois de Pinière bazo lia bazo mela au détriment du peuple congolais. Voilà pourquoi ba médiocre bazo continuer ko diriger, ba médiocre bazo continuer ko nyoko la peuple congolais, peuple congolais azo continuer ko lela ko souffrir parce que biso moko élite congolaise tozali bongo na prise en charge té et puis bongo tozali bongo na oyo ba bengaka patriotisme té par manque ya patriotisme, par manque d'amour à parti, ya patrie, yango moni lelo ba mende ba Bochabe ba individu wana surtout ba Kengo na ba Kengo kutoka Congolais ba Mukolo, tous ces gens là na ba collabo oyo bozo travailler na bango lelo baza na ba presse na ba wapi bazo soutenir ba parti moko ya ba criminel mais nzambe ya mpungu nzambe to sambela kazali makasi abandi ko se venger parce que semaine où tu le cas je crois que jeudi ou bien vendredi Kabili gouvernement ba criminel ba Rwandais ba kende ki na inauguration à barrage ya Zongo, ceux qui 2, ceux qui 3, où ils vont alimenter courant. Ti na ba côté, il y a Libye kuna wapi, et bon wana nyosto ba na Rwanda et na Congo te. Nzambe ya mpungu, nzamba kela likolo na se, nzamba Simon Kimbangu, abeti ba Rwandais mabe, ba jipa ba Ubero, abeti ba tono, ba jipa ba ministre belemba la moko ba sali ba accident, médicament kamwa, ata moko akufite mais ça déjà avertissement parce que quand Nzambe ekoi na kati ya Congo après avoir comme Olangi mwasi na mobile lokola Anania na Safira après avoir kokangisa moko ya ba pasteur ya aventurier prophète exaucé lungu na Luxembourg bakangie pona viol pe escroquerie lelo na boloko etikali bino ba binzambi nzambe mike basilasi ba mukuna ba Léopold Mutombo, ba Walesa, na ba oyo nyonso tout ba Mama Shabani, bino nyonso tout ba faux ba prophète, bo aussi la moko na moko parce que quand Nzambe si e bandi e kobeta. Donc Nzambe a beti bango frappe. Kabila na système nyonso bazo gumela na Congo parce que zali manque ya patriotisme. Kabila n'échappera pas à la poursuite de la CPI parce que la communauté internationale est suffisamment informée sur tous ces forfaits, sur tous ces crimes au Congo et sera arrêté après les élections de 2018. Qu'il l'esquive ou qu'il glisse, il aura affaire à la communauté internationale. Donald Trump, n'a sénateur américain, ce qui s'appelle les Congolais, pour le reste, qui glissement aux alatés, attaque Jean-Pierre Mbemba. Moni Mingi a rapproché na Kabila, il a eu erreur à mon avis.
atako IDPS balia kambongo na Kabila glissement ekozala te parce que ba américain ba décider que plan B et banda plan pour sauver Congo banda na ngonga oyo ba soldats sadek bango toute destination Angola et sika pi go ekozala, c'est-à-dire il n'y aura pas de glissement ni pour Kabila ni pour Jean-Pierre Memba ni pour Tshisekedi. Oya komeka ko glisser a tellement que soko zo glisser trop ou okobuka na cheville ou okobuka na kingo ou okobuka na mukongo parce que chitwana ekozala makasi mingi. Tomoni que Zoé Kabila na Mova Sakani bango nde ba komi ko traîner ba commando oyo bazo ko bomaka bat na ba manifestation. Donc Mova Sakani bokanga kombo na bien na Zoé Kabila et Zoé Kanambe bazali moko ya ba criminel o bazana kati ya Kabili misana bango ko boma ba congolais. Paul Kagame est un criminel en liberté qui doit être arrêté, jugé et tué pour tous ses crimes au Congo. Paul Kagame croit qu'il est trop malin parce que il y a un problème dans le Congo. Mais tant qu'on va bien Kabila, il y a s'arranger dans le côté à bateau, il faut pas bien Kabila comme il y a sa solution. Et pourtant c'est lui le problème. Les Kamouté, à l'accès dans le monde entier qu'il y a Zamayele, à l'accès dans le monde entier qu'il y a Azo diriger Mboka bien, à Bossani que Mobutu, n'attend à Mobutu un Zaïre valait $2. Économie à congolaise à Malamu, tout ça la même combat du siècle Ali Foreman na Kinshasa. Donc oh wana yana sali à monter. Mais faut y bango. Mbongo nyo surtout oyo yazo investir na Rwanda ou yazo na Congo. Ba matière na biso ba coltan ya banino yazo teka. Aye bango jour par jour to Rolanda kaye guerre et kozonga na Rwanda. Après Kabila yende akokangama ou akosamba ou to kotie moto. Soi-disant prof Matungulu oyayaki kolobaki ye azali mutu a parti mutu alingi mboka azali opposant parti politique na ye na kombo ya Congo na biso CNB ezali 67e na liste ya 232 partis affiliés au PPRD nazongeli professeur Matungulu oya ndeko na nga mutu bandundu nzoka azaka kolabo parti politique na ye CNB Congo na biso ezali affilié parmi les 232 partis oyo Kabila na PPRD bazolinga kokende ko conquérir pouvoir ko lancer na élection. Alors kalamingité transition sans Kabila bandi parce que Washington Washington ana ba américain na banani na parlement na bango na ba nani ba sénateur ba décider que Kabila bilia ki bikoki. Donc ezali ki rétro de la semaine ya lelo ezali pour nous sabino que Kabila bilia ki bikoki ba soldat ya Sadek bazo sont déjà possession ya Angola pour esika nini go ekopesa. Alors tous en kimia tous en esengo tous la ini lelo zali le 30 juin la journée à réflexion totala banda Diego Kawaya tilelo est-ce que Congo évolue to Congo ezokita. Réponse nanga ali Congo ezokita. Soki totali ba aéroport à Mayamaya totali ba aéroport Éthiopie totali ba aéroport ya bamboka msusu omona ke na mboka na biso tozani na autoroute tozani na l'école tozani na hôpital bouti kolanda dernièrement balakisaki film ndenge ni bibembe ezali saboté na morgue ya mama yo ndenge ni Kabila abomi plus de 100 millions de Congolais koleka Léopold D. Alors likambo oyo bisenge na biso to telemelango pe to silana ndenge ni l'église il y a soi-disant des réveils ba pasteur bazoteka ba ama bandimi moyena kopesa bango mbongo ou moyena kotia bango maboko ya mwana ndeko nanga kotiaka kotikaka mutu n'importe qui te atio maboko kokende kosambela na église à n'importe qui te kokende kolanda n'importe quel pasteur te so tuni nzambe parce que ba pasteur gege ba ali ba aventurier ba ali Congo eza ya biso Congo etikala un et indivisible tolingi Congo liboko moko bokonzi bo moko papa bo moko mama bo moko ekolo bo moko Congo eza ni po na bayanzi ni po na baluba ni po na bashwaili ni to po na bangala Congo ezali liboke moko lisanga moko tatabo moko ekolobo moko bokonzibo moko parti ekozala ebele mais avec vision il y a bien-être à Congolais. Et ça qui bon au retour de la semaine André Kamangalema avec le messager Proverbe 30-30 le pasteur de la diaspora Didier Forme. Bye bye for now. Yesu Nkolo. Yesu Nkolo.